Bala quand même mais au ngasina yoko mosa loba na kena ngamela umela dina osana ngatamwa 2 mois kaka nozonga nanga akene maumela voilà parce que azane na mbote ya motango mais quand même faut pas mona peke na liste ne abalaka mingi ko bango linga lelo ba betete le solo ke abalaka mais biso na basi to za deka bana mariage to adeka to sangani soki bo tien nzambe te na kati ponga benga nzamba za libitre na kati ya mariage so bo tie yete boye ba ke match ane beta match kwata buki wa buki ba buki oui so bo tien nzambe ta libitre na kati ya libala na bino boye ba ke match ane match kwata donc to bolinga to non écoutez lelo na basi batanga na basi batanga te ba moto ba mo se ba impression te ndi mo ça bon so atanga te ma mi pongisa lo kwa mo so mo za logique mais so landele be lettre. Alors oyo yeba ende so ko seni ko continue na kati ni na jomo bo ayebi poésie alobela ramos no kitoko akobi misa mo so pena tu vois donc babilo wana nyoso maloba kitoko ko pesa mo si petin litoi oyo kakaye ko mona ba câlin il fait ça la il faut pe ba éloge pour misa raye alambi pe bien journée na polo binini a chérie ça va so mona mo se pas la lolo mais ba to so ba na aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu dala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to sabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour Manapoto, Bana Mukil Mobimba, ça dépend beaucoup de la garçon de l'X toujours na Katalaga Nzinga TV, chaîne à vitesse et chaîne d'actualité. Merci d'avoir commenté, merci d'avoir partagé, merci d'avoir liké, tout ça la biso bien makasi toujours na Katalaga Nzinga TV, chaîne à vitesse et chaîne d'actualité. Car nenge la patronne na maman la Nzinga Moulin Vencedor, moi si makasa longa betumba, ba 2000 personnes, 3000 personnes ba geno, ba fidèle nyon sur la Nzinga TV. Bokota système 42 Sarabino émission éducative et bandit tu es Sarabino to ça la émission éducative pour na ko pesa bino ba boni na biso ba nyoso botala ka biso na kati ya la Nzinga TV chaîne na visite chaîne actualité na promettre bino na zanga morote na zana leader Floris Sadiko oyo to beta na lisolo ya lelo par rapport que tout le monde majorité basi ya mabala o balati alliance bazo tricher libanda et le koni esa que non moi si na katanda ko libala a tricher libanda donc woni ezala ndenge invité na biso ya mukolo ndenge ko beta biloko na ndenge ko pesa pena makamu na kati ya émission éducative mais avato banatika na vandisa mama la Nzinga Moulin Vencedor mosa makasa longa betumba ba 2000 personnes 3000 personnes mama la Nzinga longa bango di tika na vandisa mama katokunga la beauté de Atlanta YM autrement dit Yolande Mombele 4 fois maman na pesho mbote pesa tika na vandisa beaucoup de respect na maman Marie Kitoko na sima caméra nexi c'est mon ba qualité na qualité image on a déjà quand on est sibino bokota émission éducative et bandit bokota quand on est sibino zanga mo na leader Floris Sadiko akopesa ba biki na ba fait boto ba biki na ba fait déjà bokomaka ba biki na ba fait bokomaka po et que ça là bien makasi merci beaucoup Floris Sadiko otoko soane par rapport ya si je ne biso ya mukola lelo ya basi ya mabala bazo tricher libanda elo ni nesala ka bongo car ndenge to banda déjà mais avato banda na pesa moti na ngatika na vandi sa chat na ngai na pesi chat place azali mosa mbinga chat place azali yemo déjà se retrouver chat place azali na pesi moti place azali non banda déjà na bonjour leader Floris Sadiko. Ouais, bonjour Francis, bonjour à toi aussi. Bonne santé. Ouais, très bien Gandon Moninga, donc ça va. Comme d'habitude toujours. Ouais, comme d'habitude quand on est là. Ezamba liboso to yemo na Katalaga Nzinga TV, chaîne à visite chaîne actualité, moi momo bia muke comme ça to kota na liso na biso. Ouais, merci nayo ndeko invité ngai surtout lelo toye ndeto betra biloko na biso na soudé mais lelo vraiment les émissions mo éducative donc j'en profite de ça il y a ko développer vraiment na moi temps muke au pesinga donc merci vraiment donc yangwana. Merci beaucoup. Tu bandit déjà émission nabiso éducative. Tu babiki na ba fay quand il est sarabino. Babiki na ba fay la Nzinga TV chaîne actualité. Nil part ailleurs. Ba émission ya boezaka nil part ailleurs quand na katia la Nzinga TV chaîne ya vitesse
chaîne ya actualité l'idée si je n'ai pas besoin de les ali tout le monde a beaucoup plus majorité tout ça les sondage tout tamboli tout le monde a beaucoup plus bassi à ma balle vraiment au bazo la alliance bazo tricher libanda bazo la kindumba on a kala on attend ka ba maman les banda ko benga ba bula ba yo ba ko mungo sala ba rôle ya ba mingando na ibité na par rapport à si je n'ai biso ezo sala ono ndenge ko mona mwasi oyo mobali na balie bake na ba commune bake na ba famille suka nango akomi ko tricher libanda makasi. Ouais, merci Francis. Bon, na ko répondre que pour la question na yo, bon normalement fait ça la passe. Et ça au te benga déception. Tant au bali mwasi na mbongo bo va na ye que yo ka un jour que azo bimal sur libanda premièrement ça la passe et voire même européen au troublé yo. Bamsoube bazali bazwa ba trouble mental pour le moment ba cause on a mais c'est que je peux dire raison ça la cas donc c'est ça moi la question quelle est la raison il faut maintenant de tout panzato ba raison il est ça la que pour moi si a déconner banda bon ba raison na ndenga na yebeli pour tout ça na kata monde maman c'est le grand monde na bi mutum tana ba raison est valable ba raison est belé mais au moins mingi Nandenganga na monelaka ce qui moi si abimi libanda peut-être elle n'est pas satisfait peut-être na libala na ye l'aime soit satisfait tenda abimi libanda bon satisfait na nini na mbongo na nini na mbetu to nini nde yango wana satisfaction eza ebele très bien omoni soki na lobby to décompter makambo il faut to zonga pena na source d'abord libala eza nini libala ezali mukano nzambe parce que ton nzamba sala ki mosta mobali alobaki mosi fazala na mobali ozomona basala libota babota batondisa mokili c'est-à-dire déjà mariage ezali eloko mo volonté nzambe très bien tant batumi bale ba balana non seulement parce que balingali bazo kokisa pe mokano na nzambe ozomprendre donc ezalo mo libala ezalo mo on peut dire céleste ozomona donc céleste donc ezali spirituel ezalo ko utie pa nzambe donc tant to balana rana to respectaka ndemi be ko nzambe. Alors, tant que balani souvent nzambe zala to vanda nde baloba ke moi c'est mon bobal moko to bota. Alors, ce qui le comme que moi ça zo déconner, ça veut dire abimi hors volonté ya nzambe. Mais quelle est la raison mener ça là que moi ça bima? Yango on a décision na biso mokolo. Basi miso baloba ke peut-être on va leur satisfaire ngate sexuellement, peut-être on va leur satisfaire ngate financièrement. Ozomona. Bon. Na biso ba lingani to lingana to kendo balana tant to bi keza mukano ya nzambe c'est-à-dire il faut to supporter pe to saka kanzambe c'est-à-dire so moni mutana faiblesse mo be songolo et cause à la raison te oyo golo baké na bimi libala pour peut-être pour na sexe to pour na nini non tant ba pour le meilleur et le pire c'est-à-dire so pe ba pire il faut que supporter ou bien to lingana na biso peut-être ndé to comment lelo pe ba bala pe comment ya ba commission hein au vandi boye net na réseaux sociaux boye mutumwa le lio boye bela no ba comportement te bo bala ni tant bo bala na siko wana parce que libala tant bo continue na libala nde boye bana siko ba comportement tant ko mo na siko mutu ba comportement o bando bulele ye azala ngote na libala isa pe ba koza okabwana osomona mais o alingi mutu o pas respecter nzambe c'est-à-dire ça ni akoko c'est logo za mabe akom so pe bien dans azuta na ye ya rondima ni défaut wana ti jusqu'à sege comme bien mais ba o ba bima mingi je pense que ba koka kandete ko supporter ba défaut ya bani ngande bazo bima osomona ou bien okota kyango na amour te ezana nka ma bale mo kenda o sala cop ou bien master ba mona ko bala quand même mais okozonga ngasi na ko mo sa loba na kena ngame na umela te na osana ngata moi ata moi 2 mois kaka na zonga nanga akene maumela voilà parce que azane na amour te ya motango mais quand même il faut ba mona pe que na liste ne abalaka mingi ko ba mo linga lelo ba betete li solo ke abalaka mais aboma libala tu vois. Donc monde ezako sata asa ba mayele ne belé a chepena ba mbongo na ba matériel et comme ba comme le makasi basi surtout ba comme le makasi so mbal mo proposer plus que mobile lo bazala na ye bazo céder facilement osomona mais au moins la raison ezanga raté ako sanga te na mbetu o atele ba raté soi-disant o azo salanga soki nini o azakanda kanda répondre ngate donc tu vois mais ba c'est belé majorité babi et le ça la bomba maliban eza bino mibali donc to chaka biso mibali po ngapina za mobali te wana pesa l'une ya ba raison OK
dans la kena na côté ka ya ngambu ya mwasi mais soto ke na mibali mon frère ba mibali pe mingi biso ne toza be ba mibali pe toza pe bengra toza banani ba na che to po toza mwa ebele ezangam na biso bengra ba tondi pe belé ba c'est un petit moko boye petit on a supporter ba souffrance ne nyonso même koloka ya ozwa ozomona pe chana ce niveau na été. Alors, au moins, la personne supporta. Négliger moi si au yabal. Voilà, à négliger moi si na yabala qui a négligé. Moi si moi na kokita seni abimi libanda. Des appels biso mon repère to zobe bisa rapé bas na biso. Mais alors, biso na basi to za de camp. Dans la mariage to de camp to sangani. Soki bo tien nzambe tie na kati ponga benga nzamba za libitre na kati ya mariage. Très bien. So bo tie yete. Boye ba ke match na ebeta match kwata. Buki, wa buki ou pas buki. Oui, so bo tien nzambe ta libitre na kati ya libala na bino boye ba ke match na match kwata. Donc to bol ngato vivre na bandenga na biso ay alors. Mutala mutango nga vivre na guna ye au mona mobali azala mwasi malingi le waza na balar ba boire ka ya za danger il faut ça na ba momi partout. Moi si me suis pas ko kangote asa nini asa le divorce. Donc divorce c'est ça ba raison ebelé. Et ça ba raison ebelé mais sauf que oh y a ingratitude ou bien oh y a convoitise. Donc oh moi si peut-être asa mbane bazana bango bien mbale moi l'accès mbon mo ebelé ba moi a céder. Alors wana ndepe na soko perdre po to mona pe te ba mo ebelé pe bazo sala ba divorce na loyenge pe bazo perdre ba bisiko yo majorité et le que ça la basi ba bima trop libane za financièrement au mobile muso zo laksa yi. Ça dépend hein? Ça dépend alors tant on se prend un peu moi si on dit ba lobini celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Adage on nga na bandi ke ba si ça ngo bien te. On sait ko zo condamner nzambe pe uti na kata bible. Te wana bon eza bible celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Eza na kata bible. Alors ba lobela ka bonne femme, ba lobela ka mauvaise te. Vous comprenez? Ce qu'il fallait pas accepter, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Parce que toutes les femmes sont des femmes, mais la femme n'y a pas sa bonheur. Vous comprenez? Donc, tant qu'on a le choix, pas divorce, monsieur, bandara parti à choix. Déjà choix na yo déjà au sala wana, eza choix na yo te le kolo ya ça pas tout noté, il y a numéro noté. Déjà dès le début. Tant qu'on continue le mariage, le kolo les aïeux l'on a été fait ça ni. Et l'on va gagner un peu na yo. Donc ça bon il faut qu'on y ait pas peu qu'on pona moi sur ça peine éducation, moi sur peu à ça peine instruction. Pour te comme le local moi c'est pour le lobby que basi. Moi je suis attangate moi ba balé. Non écoutez, le lo na basi batanga na basi batangate ba ngoto ba mo pesa ba impression de ndé moko. Et ça bon so attangate mami bongi ça le roi moi c'est mo bo ça logique. Mais so landele be illettré. OK. Alors oyo yeba ndé so bo sani. Bo continue na kata libala. Tu vois? Donc c'est ça. Donc il faut au moins moi si j'ai une éducation, une instruction, puis moi si oyo aibi liloba nzambe, wana pena très capital. OK. Pour moi si so aibi liloba nzambe, ata mona no ba défaut, osomona. Tant le roi la so banga nzambe, a se résister nanu, pour so banga nzambe, a banga oté. A banga nzambe, ya mona atiki ona ba prière, nzambe lem so sani. A changer mais so mo sa aibi nzambe té. Et ça o cheto che. Oye, c'est ça. Bon, s'abonner toujours dans la Rendinga TV, chaîne d'actualité. Ba fidèle nyoso ya maman la Rendinga TV, ba fidèle nyoso ba bonne biso na kata la Rendinga TV, bokota. Nessa bino émission na biso éducative, bozo ba bikina ba fay boko maka. Ba marié boko maka, bana boko maka, ba maman boko maka, ba chat nyoso chat ko maka déjà, boko maka. Beaucoup mara déjà. Leader Floris a dit que au côté de la biso ata 5 oyo et ça la moi ça bima libanda pour bato bota so bazo no ba bikina ba fait comme ça to kota suna mozindo SG na biso. Bon. En réalité koza na mbongo eza synonyme wa ba love te love ya monde mususu. Okoza na l'arme oyebo love te. Wana pe kontaka. Moi ça en a besoin ba câlin, moi ça en a besoin ba kumisa raye et ça bato mususu akumisa na moi na été. Moi ça en a besoin ba bisou o type libanda o taki boulot yepe moi bisou ça la moi jar. Moi ça linga conversation, moi ça linga air mo bolobeli yepe malo alobelo pe maloba conseil o sani. Aux exécuter et c'est sans aimer. Tu vois, bilo wana pe kontaka. Okoza na mbongo ebele, mais osangi ba bilo wana yo tika mbongo boaki na mesa. Mais ana jomo bo ayebi poésie. Alobela mos no kitoko. Akobi misa mos no pe na ndako. Tu vois? Dans babilo wana nyoso. Maloba kitoko. Ko pesa moi si pétain litoi oyo kakaye. Ozomo la ba câlin, il fait ça il faut pe ba éloge. Kumi saraye, alambi pe bien journée na pour le bini ah chérie ça va. Ozomo moi c'est pas linga biloko wana mais baton so ba na ngote.
alors so akuta na libanda donc na personne en vrac donc ça va caler na kati conversation fait ça là ben loge fait ça là na rolo ba nini ba bonne parole il fait ça là il faut pour ba poésie bon moi si muso go ça pas yo ki nyonso wana mabimi kaka wana sikoyo et comme sikoyo étape mususu voilà comme étape ba oh atope ce conseil ko ta souté pour ça ba musu bazan fouté depuis la famille wana ko mo ba mabe te oui voilà ce que ça sikoyo que ato lobine nde nini et ko ta te se beba ki déjà place ba loné là voilà mais oh peneza que oui et ko taka so ozana ba qualité wana ozomona pe mo salinga mbali pas propre pour que ozana bo pe salaire mo za soin te ozomona wa soin te amolora bongo donc bilo wana nyonso wana mike kontaka wana je pense que ba wana nde mo sa ko ozana mo raison mais d'ailleurs ba wana so to che ba mbongo bo bolingo sala maka vambongo ebotama ozomona bolingo sala déjà vambongo ebotama mbongo nde ko ya je pense kutu ke mbongo tamba ya ko chango mbongo za lo sa attention na rolo ba bien donc ba chango indiki mape bebe ça va ordre mo boya donc ça veut dire mutako ke na ordre mais soit landi mbongo a déroté donc basi mingi pe ba bebe ka pona mbongo mais moi ça ko bimane na ndako libala po mbala beta kete wana ko bimana ete ça dépend donc on a le ba sujet selon donc mutu na mutu azana na ndenge na ye a vivre makambu na ye musa zo bima pona songolo musa zo bima pona pakala mais na pesi au moins babiloko esala ke moi ça ko bina naturellement obi go solo la te olobela ke malamu te biloko na yo kumisaka te moi sino mo na kumisa te kala tikitoko moi sino mo ko so balobele lingo libanda akomona ngo danger pe à céder donc tu vois donc c'est ça. Merci beaucoup Floris Sadiko, leader Floris Sadiko. Il faut pas kobosana mobali il faut ébarper au kabila mwasi mobali vraiment il faut ébarper au kabila mwasi même si au moins ça c'est invité ba le bibolingo za réciproque moi c'est pas ko kaba mobali pas ko kaba na ye oui wana na lobela eno pona mwasi mwasi o pas ça na moyen na ye asape na moyen na ye amoni ke jo na ngai fa kabila pe jo mais ça pe ba momi muso ba abela ba moyen ba bango pona bango ba kabila ba jote yaka ba ate naturellement pe ko kaba pe zalelo mo boye naturel so botama nango très bien voilà donc mobali nde obotama na kokaba te il faut ko kabela moi si mais moi si so zana ngo au monde ko mona nango kabela jona yo ça peut il faut moi ça kabela mais il faut penater et pas moi c'est ça il faut te mais moi ça ko pe kabela mobali ne peut pas zali bo eza bolingo mais mobali nde il faut nga mona moi si mo ka boya bingata $1 na mobala ko lia wana siko abotama na kokaba te po kokaba pena ndenge za wana babotama nango ezala mo musupa sa pe na balarte makabela chéri na ye na kabela mobali po yakende ko bima ngona basi misusu akende ko lia ngona basi misusu oui ndoki ala bonga zo a toujours raison mo boy valable wanani ndoki donc c'est-à-dire so muta ebi alinga okabate a luga raison mo boy et tellement mo par trop ya biso mibali non ngana kabolango na lobaki mibali na lobi be basi même matière à kokaba eza naturel il faut botama na onanu bolingo pe kabisaka bolingo tondio na mutema okabi même matière okaba babotama nango dans momi mususu akoza za na l'arte mais so abimi moi c'est anglais moi nini même mususu akoza na mbongo bele na saka meilleur somba te poye na vie na ye faut ka mobali mais mobali nde il faut akaba mais moi c'est obligatoire te. Merci beaucoup Floris Sadiko tozali bozo babik na ba fay pour ça la biso bien makasi to kokota mo deuxième sujet ezali ya ko tricher lisusu par rapport que est-ce que ko tricher ya mobali na ko tricher ya mwasi eza égalité tous égalité te. Bon en fait naturellement nous on naturellement pour babo sanganya biso na basi euta na nature voilà donc moi c'est mobali de premièrement bazana ndenge mo ba grade mon côté naturellement mobali a un pouvoir que la femme mais pouvoir mobali est synonyme ya nyonga mobali moi cité vous comprenez nde balobaki moi si mo mobali moko cela veut dire naturellement et sengeli ka mobali azana moi si moi moko ko tricher si que za nini mobali azui moi faveur muke pour pouvoir na ye ndo moni est arrivé pouvoir na mutapesi yango nzambe to yemi yemo ka mi vandelika bwa te nzambe mutapesi mobali pouvoir au tricher tu as besoin de pouvoir tricher te pouvoir que yone mukonzi mukonzi il y a des fois pas de konaka pour na kibokonzi na ye
On s'en comprend. Vous conseillez moi de qu'on a rappelé. Ndé même mibali msusu lokanga na pouvoir na ko pas de connaît pas tout le monde appelle dans la Bible. Salomon a 1000 femmes. Tout le monde appelle pas polygame. Ming ming za mibali. Un petit chef de l'état Fachi Béton na mo kondi na pouvoir autricher. Bon, asa mo kondi, il y a pays, il y a love te, o to beta love. O pays à love, mboka love. On s'en comprend. Même président na asa président mais na love pe asa pe na autorité ne mo boy. Mais voilà, donc c'est ça. Alors, biso comme mibali te profiter na pouvoir na biso nsamba pesa biso. Ndo monique tricherie na biso et pesara penate pour na pouvoir na biso bombion. Ya basi loko ba na se à pouvoir tricherie na bango et pesara makasi. Parce que moi si morota goza na 2 bureaux, 3 bureaux que mibali na ye. Bon mona ka ba bombama. Ba sala yo mona na temeto mona ka ndako intel, premier bureau na deuxième ou troisième bureau. Vous comprenez? Donc ça pouvoir mobile. Yango mona question mo sa tricher bi malora kindoki. Mais mobile bimi ki bonza. Mais te mobile ce que ma kindoki te ma kimuyibi. Mobile ayibaka moi ça lokaka. Ce que moi ça bimi na mobile mususu aloki asa kindoki. Mais ce que mobile bimi na moi mususu ayibi. Vous comprenez? Ah muyibi na ndoki bazaka ba peuple bazaka quartier mo mais ba venir différent. Donc c'est sûrement ça. Ce n'a pas sa métaphore. Donc tout le monde a moi si na kata ndaka libala a tricher libana mobala ko même piaka. Oui, yango mani kindoki mo sake ko sala. Tanga yena ona ndaku epesi yombo. Osomona, mais ki muyibi ya mobali. Epesi bénédiction. Te ko pas de sote e ko boma mukolo na ka te. Na to so comprendre nga. Dans ça le lieu ligoro do me mama kwanza mukolo na te. Da mobali excès ko yibaka ndem tememaka. Mais moi ça ko yibaka une femme maman mabe. Po ya moi c'est ça kindoki ya mbala yaki muyibi. Muyiba ko yiba babeti batiki. Mais mingi to mona ndo moni ndoki peneza ke lo moko de lo yango basi musuba lo ba que non tantôt qui pouvoir wana yango pesa biso mibali mutu makasi. Yango pe commencer la pe basi musupe moi kanda wana tikana bima na ngata po mbalo pe ataku nzamba pesa bango pouvoir yango ya koyiba mais comme koyiba pe belé mbala moko nde yango wana mobali nde mtapesa moi sine valeur omoni bablo musume bali basalaka bango monde babesa ba valeur basi na bango osane tu exemple na kacha lupango moko bo futela osana moi sinao mais okomo masuna bato bara na lupango directement ozo bafouer valeur na ye. Vous comprenez? Pour moi, ça cause un danger, mais il y a comme c'est danger. Donc, pesier kaba, balo kumu moro boy, osan asana bandate. Donc moi, sinon on y Paul. Mais ça comme le c'est un bandamiki au kiti, c'est déjà, tu vois. Donc on appelle ça la rafo. Mais mobali il faut respecter kaka moi si. Pe mobali. Ato linga linga no musika. Le lingo lo batte le cause na pouvoir, ndo comme nzambe. Mobali c'est un lieu pour respecter nan nzambe. Mobali ayebi nzambe. Très bien. Vous comprenez? A respecter moi non pas bangaye mais respecter pour na banganza. Ndé on a le bec nzambe mtaza libi. Il faut moi so ayebi nzambe na mobalo ayebi nzambe tant ba kutani so li kama yé bazongi ka pata tata. Au mona bolingwane ko maîtriser. Mais so boyebi nzambe te ndé kenda match kwata. Donc c'est ça. Merci beaucoup leader Floris Sadiko tozali kani ezaki bino bozo ba bikina ba fait. Si j'ai open le lo sotomano kenango tina suka deuxième volume nango ezali. Deuxième volume ezali toko kota na muzindo penda deuxième ya deuxième volume ya sujet na biso o ezali na kati ya émission na biso o ezali ya éducatif. Tukana ezaki bino bozo ba bikina ba fait boko maranano boko ba bikina ba fait po émission lequel lengi makasi nzo mona ba message zo banda ko kota mbala moko awa. Leader Floris Sadiko, est-ce que na libala ndenge tozara na libala boyo bali mwasi na yo tout nde bat musuba ba no mbongo libala esila raté ezana ndeni ke mbongo libala esila raté ko tia facture pe cher makasité pour na bali mwana yo bon libala esila raté selon nga to rolo ba ko bala mwasi ça ko somba motuté vous comprenez so balier au sombier définitivement té vous comprenez donc c'est-à-dire que au balier mais banoko ba roya baoya na ndako baolia biloko na yo baolia pe balali basengi ba nini donc comme le rôle affilié na kati ya libota na bango donc chaque fois on dozala au mona ka moi ba aider aux angati est-ce que ça m'a bête ça madame ya na m'a bête sauf que libala kaleza na mungwa moi symbole mo boy mais le comme mbongo ebele ndo moni e causer to ya ba kotula osomona donc ndo moni bongo
Monique moto tanga opesa mbongo ne belé azana ba muso ba méchant atali bona pesi neti 1400 apesi d'autres atali tanga beta bo nyoso mariage esali ba 5000 eza ba mbongo pe ba fond de démarrage ya ba tonsusu mais apesi on ka pona moi si pour lingmo snae alors tanga zo moi si ana méchant au moins mke na pesa le mbongo na pesa le mbongo ozomona ozora botise belé voilà ozomona muso za kandana alinga rappelo que donc ba jezati donc ya ga j'étais pour na pesa ke penalar ozomona mais to pesa rapport na amour autozala non envers moi si na yo il faut bosser na mbongo pesa ke parce que moi si mon côté ana monter mbongo ba pesa na libala OK ama mutu ezali très eza likolo ke ba dot auto pesa vous comprenez donc c'est au moins ça. Merci beaucoup leader Floris Sadiko to comme na suka émission na biso éducatif et toujours na Katala Ndinga TV chaîne à chaîne actualité na rappeler bino deuxième volume ezali to ya leader Floris Sadiko poto pesa suba conseil na par rapport à émission na biso ya éducatif toujours na Katala Ndinga TV chaîne à chaîne actualité leader Floris Sadiko mot de la fin na mabanga na yo pona moni les grands cameramen na mo signaler biso mangonga. Ouais, merci na yo surtout nga linga ba débat ba boye to kabolara bande ko pe ba yo gaga donc bandeko tout Pascal Yombe papa Kiko Kikonda na maman Mami na besoin de bambote belé vraiment so bo contacter na plus 243 85 477 53 78 donc je suis là to kabola na ba idée donc belé to roloba à propos ya ba éducation il y a ba mariage tout ya merci donc c'est ça. Merci beaucoup to comme na suka émission éducatif toujours na Katala Ndinga TV chaîne invité de chaîne actualité avant d'assister na vandi sa chat ya mwasi ya mbinga imu ga place ya vandi alinga batanga comme on était na pesa ba moto pesa zali tika na vandi sa mama la Ndinga mulemve c'est le mwasi makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mama la Ndinga longa bango di bakizaka li tout na la japonaise lenga mukilibi masuka pembe okumbara bakoko tika na vandi sa mama katokunga la beauté de Atlanta tika na vandi sa beaucoup de respect na mama Marie Kitoko tika na vandi sa IGKM. Autrement, Yolande Mombele 4 fois maman. Tu écoutes une émission éducative. Yambala Sima toujours dans Katala Ndinga TV, chaîne à vitesse, chaîne actualité. Merci beaucoup. Aïe. Mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu dala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Ndinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Ndinga.